Allô, bonsoir. Bonsoir, Nabino Nyoso, papa DSV, papa Zambwana, na Odon Pambu, na maman Nabiso Misé. Na pesi bino Nyoso Mbote. Oui, ngana lingaki na loba boye po na witaki kolanda papa Zambwana, moi depuis kala, nazaki kolanda na radio, na yoki bien makamba lobi, ngas personnellement po na ngana comprendre makamba papa Zambwana, alingaki loba. Mais je pense que papa Zambwana a sali moi erreur moi Mickey a expliqué moi ndenge il fallait vraiment et kendela kina mutu na été na kolingana loba boye papa Zambwana olobi makamoko très bien nga personnellement nde na landio olobi makamoko bien on m'équipe ko pesa bande komisusu conseil côté ya bango ce qui est vraiment une bonne chose. Mais côté au kaka ngai na rejoindre pende konanga Odon Pambu bon na okota na makambo ya bakisimbité parce que expliquer le belé déjà te comprendre mais côté nga na rejoindre yeza na côté au tant lobby au pesaki exemple lobby que tout ce cas otambola makolo ngulu côté wana nde je pense que même bateau bazolanda biso siko na kasi batikala na qu'est-ce que c'est va comprendre qu'il y a vraiment comme tel pour ndeto vivaka mutu na mutu azana oya ye calcul atambola nango na mutu mutu azana oya ye moyen atambola nango pe na poche na ndenge na ya vie ndenge atambolaka donc toza moi différent côté wana yango esika wana monaki ke o expliquer qu'il bien te pourtant tu as dit toujours au courage ko expliquer surtout tant ndeko na biso Odon Pambu asenga ki soki okoki ko expliquer biso pour c'est très important ndeto vandi boye toza a pona ko acquiser te ou pona ko mila ki samisapité mais toza pona ko débattre ce qui est vraiment important ndenge utako loba ki il faut na mboka na biso ba part qu'il faut zala pona batu eza bien pona mutu pe il faut zora temps ya réfléchir eza ndenge moko na ba débat o tozo sala côté on a soko expliquer ki na batu o bazolanda biso parce que c'est yo mutozo représenter mission c'est toi le présentateur donc c'est normal il faut ko expliquer ko zota na o so okoki ko interrompre batu côté on obi non aux 8 ans o expliquer et ezala bien parce que toza awa. Mais il y a aussi des gens qui vandi na banda ko bazolanda biso baza ko yoka biso. Donc c'est très important, il faut penser à eux aussi pour na ko expliquer. Donc sous na le ba pour na uta ko yoka o le belagi makambu ya ba Bible. Mais elo na le ba Bible eza mutu moko te na lobi te ke lobi ke ye Bible ko leka batu nyonso mais eza pour na souligner ka ke eza na mutu moko te Bible ko leka mutu Bible zelo omobo même ata ba pasteur otanda 10 pasteurs otandi bango wana opesi bango verset moko ke bakangi ba pasteur wana misusu matoi bayoka ndenge ndeko na bango misusu ote ate opesi omona ke les 10 pasteurs wana muto azana ndenge na arote ya pe opesi explication c'est la ndenge ya comprendre Bible pour la nini na loba bongo po explication yo pesi kaka yo moko ta mususu na mutu na yo excusez-moi na ndenge na lobela vraiment pour ne pas respect nous na za mpona na mutu na kaka yo moko muto comprendre makambo yo lingo loba mais c'est tout à fait normal pour mutu mususu akoki ko ya a comprendre makambo loba te parce que yo zo mona makambo loba tam so explication na makambo yo zo mona na mutu na yo ezo kende ndenge mususu. Mais mutu pe mususu eza wana école professeur azo pesa ye c'est là ya monique azo pesa ni cours bien mais tant soupe professeur a expliquer ni mabe élève azo comprendre c'est pas pour autant élève anaza zoba te professeur ta sokenda au mona so ba beni professeur mususu a expliquer moi tant soupe expliquer moi pe bana pe ba comprendre mais moi tant c'est élève ba tozo kan sa zoba nzo anda zoba te pour comprendre pour amoni mutu o azo expliquer bien. Donc moi je pense c'est ça papa Zambwana ozana idée bien na la comprendre que on peut mutaza na ndenge na robe na destination à comprendre likam ngande na étudier qui pour na langue au très longtemps ça te que na koti na katikati non j'ai bien entendu de tout ce que tu as dit c'est pour ça na boya ko kota na problème qui simbi
c'est vrai, africain, ce soit ça là, moi, Kobanga, pour après Moutortika, qu'est-ce que c'est, il va se poser des questions. Ndeni papa Zambo na komo le blabiso suma kamba kisim. Donc, et bimara bon, Congolais, tout ça, Congolais, tout yébime, tout ça là. Donc, et ça surtout côté, on a l'ingénieur qui n'a bête vraiment, c'était, donc, et vous allez bien, papa Zambo, attends la prochaine fois, même monsieur Zananou, Zoakatana ou expliquer bien. Sur le côté, on a même à répéter 1000 fois. Madame répétant 1000 fois comme ça, au moins on sera yé. Comme tout à l'heure, aux gens le bapon au Dopambu, aïe seulement pour na aya ko salir. Au moins peut ebima bongote. Au moins même bateau bazola na ba au moins na ate. Papa Zamon et ça le bagé siko mutaza na tor à lobibwe. Au moins yango vraiment côté o nga na linga na beta c'était vraiment yango wana donc na sepeli mingi pe na tiki maloba vraiment ici ka wana boboto. Eza passe yango mona ba classe za école primaire ezali gardien ezali secondaire ezali donc soki tobito tombola ra to bandaka na gardien. Je comprends bien ce que tu veux dire. Tu qu'est pas de condoche zoro babel. Et boto papa Zambwana mbote bande konusu baza na conférence mbote na ba besoin de biso na o tango ba bafandi na quatre extrémités à monde o bazo kabiso na thème oza très profond très mukuwa na kobengango omoni papa Zambwana la bande kolanda yo tango bandeli oui na thème moko oyo na kosenga na yo o comprendre batu nyonso bakokota na phase peut-être ya kozanga ko comprendre penser oyo nango na kati ya sujet parce que au départ ozaki tenté ya koyeba vraiment kofungola eloko yango na profondeur pe signifier quel monde invisible ou quelle invisibilité oyo bakokota nango na contact na conversation. Olobeli kaka beaucoup plus na côté ya otangi ba place ba cimetière tango mutaotanga dia cimetière ake na monde de mort akei na nécromancie. Donc là tokozonga kati na Biblia poto kende ko soulever un peu d'autres choses, mais papa Zambwana au toucher makambo eza très supérieur. Je vous assure que les domaines, je ne dirais pas que nayebi bien, mais nayebi quand même moi moké. Au toucher makambo ou peut-être ils senga kaka yo muto yebi yango to bato ba expérimenta ba réalité wana ya invisibilité ba koka kokota pona ko expliquer. Sinon du début à la fin au kozwaka ba contradiction parce que ça makamboro peut-être il est que la rappel entendement à batum ebele. Nalili tout d'abord kobanda koloba, est-ce que le monde invisible existe? Je dirais oui. Oui, comment? Par rapport à la Bible. Na koblingana pe sa ba référence ya bato esengeli ba vérifier ba koko vérifier na bango na Hébreu chapitre 11 verset nango 3 na tangi yango na français courant balobi boy. Par la foi nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, virgule, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Alors, ce qui nous doit à comprendre que tout d'abord, le Dieu que nous prions, il est invisible. Le monde est visible, mais il a été créé à partir de la chose invisible. Invisible, il y a un prototype. Visible, il y a un type. To image, il y a un réel. Ou ils allaient invisibles. Alors, Bible est confirmé tout d'abord que le monde invisible existe. Na kozala beaucoup plus la Bible pour makamboyo, il y a aussi des chrétiens au bazolanda biso na oyo tango
baza na besoin bazala expliquer baza expliquer explication ya bien pardon pour baza éclairer na thème oyo papa Zambwana oza na raison ya koloba ke quelqu'un ou azo parler na invisible ou ozo côté na contact na monde invisible à cause un peu différent peu aza na caractère moko peu différent par rapport à mutu akotaka te na monde invisible omoni na domaine ya invisibilité tozali tant mutu azolinga akota na contact tout d'abord aza na deux choses oyo esengeli asala ou bien azali kosala invocation ou bien azali kosala évocation nazo signifier bamonanga très bien invocation na bandi par in évocation na bandi na ev c'est-à-dire il y a une grande différence entre invocation des esprits ou dans le monde invisible et puis évocation mutuyo azali kosala invocation comme la Bible nous dit invoque-moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invocation, ça se fait par la foi. Tu ne verras rien, mais tu vas croire. Tandis que évocation, ou ça la évocation, ou évoquer esprit, à comment pensa la présence de l'être comme ça, palpable, être ou outil dans le monde surnaturel et apparaître dans le monde naturel. Une chose où les alaki interdit, tout d'abord dans la Bible, il faut souligner le problème il y a évocation, surtout des morts. 1 Samuel 28, 3, Bible tant Samuel a koufi, Saoul comme roi a kokaki kotia libanda. Batunyos o bazalaki ko évoquer, je ne parle pas d'invocation, Batunyos o bazalaki ko évoquer le mort et au bazalaki ko prédire l'avenir. Mais après avoir quitté dans verset 7, au moment Samuel a commencé un problème de révélation. Bible et biso Samuel abandaki kozwa ni Urim ni Tumim, nzambazo bela été, ni na songe, ni na révélation, ni na prophétie, ni na rêve. Akomaki apelaki contact au tokolo na monde surnaturel ou dans le monde de Dieu. C'est-à-dire contact nous allons directement dans le monde de Dieu. Parce qu'il y a aussi ceux qui entrent en contact avec l'invisible, mais dans le monde de Satan. Ou dans le monde Yabin, ou dans le monde, nous allons parler dans la profondeur après. Alors, Samuel a benganaki batunyos, a isolaki batunyos, on a évoqué la mort. C'est-à-dire, on a terme à l'élo, on va pratiquer les commassis. Mais le quoi comment il a besoin apporter un contact dans le monde invisible à cela na ancêtre et c'est là qu'il fallait une femme magicienne ou a évoqué d'esprit à stingi ba serviteur naie à l'objet cherche-moi une femme qui invoque les esprits mais comment le mot comme au belana qui bango pour que ne peut rapide mais nous sommes comme si on a besoin il y a barmino nous avons besoin avec ça comme mot songolo. Moi, si on entend ici à Katek Babomaye, mais Saoul a le bino, n'a besoin au bimisilangai esprit ya Samuel. Bakenda qui na cimetière, il y a Samuel. Qui na verset 10, verset 15. Au koya komona na verset 15, Samuel abimi, c'est-à-dire la femme là a évoqué l'esprit de Samuel. Samuel abimi. Abandi ko parler na Saoul que c'est que tu es déjà rejeté par Dieu, pourquoi vous êtes venu troubler ma paix. Donc le juste quand tu meurs bazali ko se reposer baza kokota na monde na bango ya repos. Alors tout d'abord baye ko solo là tu es comme mona ke une femme magicienne a koti na contact pour yoka azo révélation moko besongolo na monde de mort. Mais tous les psychos dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, tous les dans Exode chapitre 23, verset 20 à 22. Nous avons ici pour dire que quelqu'un peut parler aussi avec les êtres invisibles
soki ayebi makambo to soki aza initié na makambo yango. Omoni na makambo nzambe eza na phase ya formation pe phase ya initiation. Papa Zambona vana koto na muzindo oyebi soki ozwi des ingénieurs o ba osala construction batangi ozwi ya mundele ingénieur mundele ozwi ingénieur ya biso ba congolais ba noir kaka oyo azalaki kaka formé ya pamba mais azalaki initié te okomona akozwa ba même formule ya kosaila pont par exemple ici comme quoi danger zo bukana bukana faut basala pont ici quand on to batonga po ba empêcher biloko ba de cibles zo ko agir wana et ça la société okomona ingénieur oyo a utilisé ba formule ya na classe asali pont miti mukaka pont e bukani mais omona mutu moko ye wana to mundele moko to noir moko azaki initié ayebi qu'est-ce qu'il va faire avant de commencer. Il va d'abord commencer à faire des rituels on a terme normal de la cérémonie, c'est-à-dire il entre en contact avec les esprits qui agissent sur place pour que akokako dominer l'esprit wana nde akoki ko utiliser force spirituelle et puis force naie ya connaissance où il y a apprendre et puis on va comme on a assemblé point télémi à cause de la noix tout comme à cause de la mundele mais ceux qui a qui initié na exode nzambe azoloba na Moïse makambo daki très profond. Il y a des choses où c'est là que Moïse ayeba pour ayeba kotambola malamu na vie. Nzambe ayebisi Moïse boy. Alobi ele qui très profond. Voici j'envoie un ange devant toi. Na Exode 23 na lobaki malamu utami na verset 20 à 22. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Tiens-toi si te garde à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais tu écouteras sa voix et tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu marcha avec Moïse. Mais il a envoyé aussi son ange pour qu'il puisse lui aider, de lui accompagner. Comme la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher dans les dangers. Hébreu 1:14, le dit que nous avons un ange, bakokakolia, pembe na biso pour na ko arracher biso na danger. Tu sais, parler aux esprits, les esprits écoutent. Tozonga aussi na Ézéchiel 37, okomona na vision ya osma desséché. Après avoir Ézéchiel kozwa ordre ya nzambe ko prophétiser na miku ezubo moi sur ezinzoto elati musuni elati misisa mizaki na vité. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Message oyo na contexte nango littéraire na poti na contexte sacerdotalité to prophétique mais na contexte littéraire Bible zolobake nzambe ebisi Ézéchiel parle aux esprits et dit viens du quatre vents et souffle sur ces corps. Ézéchiel a parlé aux esprits selon l'ordre de l'Éternel et les esprits est venu entrer dans les corps. Donc quelqu'un peut parler aux esprits de Dieu, quelqu'un aussi peut parler ce qui a côté dans le monde, il y a évocation, c'est-à-dire à pratiquer la science mosusu, à côté de la nécromancie, il peut aussi parler avec des morts. Alors, surtout qu'il n'a terme mosusu de parler avec nos ancêtres. Et puis, tant qu'on peut utiliser le mot invisibilité, monde invisible. Monde invisible, c'est vrai, ils ont subdivisé en deux parties, la partie positive et la partie négative. Mais selon l'étymologie, sauf que la partie négative, monde invisible, selon l'étymologie populaire, ils ont parlé tout simplement na vaudou. Vaudou, c'est-à-dire, où ils allaient désigner objet, culte, ils ont un fondement na statue, na belé, où ils ont parlé na profondeur. Là, je peux
et dire à tout le monde d'aller vers l'internet, à quel côté la étude à vaudou, à comprendre que veut dire vaudou, entrer en contact avec dans le monde invisible, utiliser des statues, tout ça pour nous en contact avec nous. Les statues, ce sont des images représentatives sur l'autel pour représenter en réalité l'image d'une personne songolo. Tout comme chandelle qui représentait un esprit, tout comme les statues qui représentaient un ancêtre, parce que ça c'est la chose mais dans le monde invisible, ces choses-là, ça peut exister, ça peut se manifester. Il y aura aussi des effets. Maintenant, dans la vie de Christ, Christ aussi, il a parlé avec le monde invisible. À part les anges, tout le monde est en montagne, la transfiguration, tout le monde, Jésus, il a écouté la voix d'Élie, il a écouté la voix de Moïse, qui sont les premiers nés inscrits dans le ciel. Vraiment, Papa Zambouana, na lingi na monopoliser parole en profondeur, na lingi na tika bande mususu bakoka ko intervenir. Alors la zone sur merci Papa Ndosh. Na banza awa okoki ko comprendre ete dès le départ na lobakiango très bien que na kotombola émission oyo na niveau d'abord simple kaka ya parler ou bien entrer en communication avec les invisibles, parce que ceux qui tobi to tombola na niveau yo tomboleli yango personnellement na kolinga jamais na ko sala émission oyo na ko débattre ngo awa, parce que je ne crois pas que batu bakokota bakotenir vraiment na coup ya débat oya ya côté wana ya spirituel ya chrétien wana za ko continuer ko insister que na kota na côté chrétien o balanga na dès le départ na za un peu ko le ba te to garder au niveau standard kaka. Tout ce que je cherche à faire na émission oyo ya ko meka un peu ko faire savoir bino na niveau moko trop simple kaka que quand on est dans la solitude, quand on est seul, immédiatement mon côté en communication avec l'invisible. Et ça étant en côté avec l'invisible, faites attention, tu vas balancer dans deux camps. Ou bien ozako solo la na l'invisible oyo ekokumba yo na côté moko ya mabe ya destruction, ou bien oko solo la na l'invisible oyo ekokumba yo na progrès ya kosakana te. Mais pour la zone ça maloba na table awa tikana kende rapidement pour insister ete créativité, inspiration. Parce que tu es un musicien, nzembo composé, qu'est-ce qui t'a inspiré? Réponse no laka moko. Oh, liwaya mama nanga mtu est inspiré qui ngai na yemba nzembo oh. Ça ce n'est pas causé avec les invisibles. L'inspiration côté on a communication avec l'invisibilité. L'invisibilité, c'est vraiment entrer en contact na ba milimo oza komona te. Et c'est ici que nous avons tenté de bien, mais avant de bien, il faut nous assurer que bana Congo baza koyoka ngai ba comprendre d'abord que zamba na mwa bolimbi simuke ndeko na numéro de téléphone inconnu akota ki banda kala azako kozo mbuta na ngai talaka ezali pe malamu tenga kaka na talela ko bato atana komi otalaka pete boazo maloba pasengai jusque là naza komona yete en tout cas. Dès qu'on a téléphone inconnu, on na yoki émission lelo émission malamu ya solo na beta kaka na cadre émission oyo et puis pour tous à la président na ndenge lelo même mboka na biso soki koti na place oyo ekoti parce que quelque part spiritualité na biso déjà ya biso ya bokoko na biso tomeka mwa moke kotika ngo nsima yango tomoni bato lokola ebele baye koutilize na makambo ya buku ya nzambe bameki mwa mingi koetufe biso. Prenons exemple moko moke mpona zonga epai ndeko lelo mpoza mwana na émission oyo nango ya kitoko oyo exemple moko nakoki kopesa namonaki lobi ndeko apesaki biso émission moko kitoko ezalaki anime awa mpona likambo ya papa oyo babengi na nkombo ya Patrice oyo amepesa lelo paster. Papa wana mikolo mekina na koyi biso ndeko na ngai oyo bazolanda biso bana ya Congo oyo baza na bandeko na banda bameka kose renseigner papa oyo avami bimisa na TV ndenge abimisaki mokolo wana na radio na bango na télévision na bango ya bakolabo deja azalaka conseiller parmi bato baza na conseiller spirituel ya kanambe ya kanase papa wana azalaka na kati
bazali no mbongo na bamisusu basolika futa na yuko tanga bakombo na bango te parce que c'est la bango publicité mais toza na liste na bango papa wana mikonomeki epai eyaki église na ye eza papa moko bapapa ya biso bamekaki kosala mwa kala bazwa bamono na bango bamekaki kosoma mwa bisika na bango na bapasi ondenge nkoma ya kongo papa wana baleki kominise esika na ye ekomaki église wana ya papa wana Patrice nzoka papa wana mokolo lupango bana na ye bazali awa na mboka ya France mosusu bazali na Allemagne boza na bango kuna epai ya bandeko na biso DSV papa wana makambo wana oloba na bino awa nayebi te soki justice na bango ekati yango ndenge nini vike yena moko papa oyo kombo na ye Patrice leki na ye ya kolabo lokola mitalaka ministre ya musique ya Congo donc azalaki koetufe papa alingi koteka lopango na ye atekaka ndambo na koteka ndambo lokola ye moto Patrice wana azala kokipa bapropozaki ye monene wana nyonso olobaka na mokili soki olingi koteka esika bapropozaka liboso na lokatere oyo ya yo bapropozaka na lokatere oyo ya yo lokatere ezalaki ye papa wana Patrice papa wana apesa ndambo ya mono ndenge amoni papa wana bapasi akomaki na oyo ya maladi papa wana Patrice alobaki mono ya pesa papa wana ezala mono ya lopango mobimba na bandal mono apesa papa wana soki otali na bandako oyo mpe baza koteka na bandal ekoki kozala jamais mpe ya lopango mobimba mpona komona moto wana oyo aza kolobaki aza moto ya nzambe oyo ayebi biso na makambo ya bible mais alingi aescroke meme esika oyo azali koteela makambo ya nzambe nazoloba yango bandeko bazokolanda biso bakosala barecherche bana bandeko na bandal bayebi makambo wana bana na bango bazali awa toza na moko mosusu oza bango na Allemagne nangi kosite bakombo te bayebi makambo na koloba mosusu komoni dali aza na mboka Allemagne makambo na bango ezalaki na justice économique il y a 3 mois passé ou 4 mois na mboka Kinshasa mais soki otali mingi soki tolobi tozonga na ndenge ya bokoko ya biso ezalaki na motu kobanga motu na ndenge ya bokoko ya biso na besoin ya biso ayeba na koexcroke moto esika ya ye pourquoi akobanga parce que ayebi na kati ya besoin ya biso ntango escroke moto bakolakela yo mbano na ye ya babe epuis mbano wana ezalaki koyemela te à part ya komona nini biloko tobengaka lokola bamystike na banini ebele mais mbano nango ezalaki ya kobulia te yango namoni ya mission lelo tolinga mpe tokende toyebana bareche estce lelo bato oyo baya kosalela nzambe oyo ya biso baya na ndenge ya solo na kombo ya nzambe obie baya na ndenge na bango ya bamaji mosusu na nsima batia na kombo ya nzambe liboso tokende te na aspect oyo ndenge tolobaki bible elobaki na biso bokomona yango il y aura des faux docteurs de faux médecins parce que soki tozokende bongo tozomela biso kaka na ndenge bible lokola ye moralité ndenge toyebi na motu nyonso ayebi na mokili ngo kotanga na mwasi ya moninga te okoki koyiba eloko ya moninga te okoki kokosa motu te me bato bakosaka mpe bayibaka mpe batambwaka na basi ya baninga c'est là qu'il faut comprendre est ce que bato bazwa mokanda wana mpona ezala lokola laisser passer na bango mpona kofaire avale bato bapilule komona yango apapa eninga lisi na te eza lobolanda échec te pendant que million de monde baza kokufa papa wana mokolo moko te Patrice wana aleka ya kolobaki oyo eza kosala maniere trahison na se ya niveau ya leta na biso ayebi yango bato lokola bamartin luther king bazala bato na nzambe badenosa injustice epuis soki otalela kozonga na makambo oyo ezoloba lelo papa wana soki Patrice wana soki amitali ndenge azali soki kovivre na ye lelo ya bimi lelo motu eza mpona mawa ya nzambe wana nzambe oyo ya biso ya baafricain na komona ye me na ndenge ya solo dans la société azali ye na handicapé akoki kosenga moke na milimo ya bato baza kokufa te oyo baza kobundela mpo na likambo ya ekolo pendant kayeli baenseignant na mboka wana bafutamaka te baza na $30 par mois ye amonaka yango adenosa te aye parce que lokola koyi matama minene elongi komi bule lokola balo ya koloba makambo mpe na kosemoke na bato koutilize yango émission na yo eza émission moko malamu parce que na ntango ya kala avec nos esprits
Il y a mon tour à cause ça comme il a fait le monsieur là. Il y a qu'on se moquer. Il y a qu'on ça la semblant. Pour l'amour. Il est ici à Jumbano, il est ici à Bétami. D'une manière spirituelle, il y a Bissot, il y a Bissot. C'est là qu'il faut comprendre. Papa n'est pas à ça avec l'église, a escroqué là qu'il y a bateau. Il y a le gars pour toute la totalité, il y a le Congo. Parce que les Congolais, avec le ministre, il y a musique congolais. Et puis il y a mon Patrice Wanangazali. Ayebi yango, ezali mbano. Il y a une famille moko ya batraître. Parce que comment on a ezali mbano ya lisumu moko. Soit il y a la façon dont on va la malhonnêteté. Parce que c'est comme ça que ça s'agissait dans l'époque. Il y a des votes qui n'abissent, il y a des coques qui n'abissent. Ce que ça dit, il y a des bêtes à l'emballon et qu'on a. Et qu'on a des bala et qu'on a des générations. C'est la raison pour laquelle il y a la raison pour étonner que mon ami, il y a pour ça la bâgissement. Azali déjà montré à Botaman et il a qu'il m'a bré. Et puis, on va continuer à musique est gratuite. Mais il y a un fonds de commerce, il y a pour ça là. Il y a un fonds qui peut y collabo. Il y a un fonds qui merci. Et quoi, on a biso tout bon de la cour, on a biso et si Batelemi et puis bah côté donc les commissions là qui toko continuer là mais faut plus se poser question par rapport à cet esprit. Et c'est un esprit pour moi ça existe parce que bah quand on a biso nous bah kutaka bah à l'époque bah on est créer bah on est qu'on a tabarafia bah on est qu'on ça la tour on est qu'on ça même on est qu'on t'a mon boîte mais créer. Alors, vous avez une force maléfique. Je ne crois pas. Il y a un faut se poser question là. Le monde n'est pas comment l'émission là. Il y a la possible. Merci. On a les côtés là-bas, la bandale, on a biso. Il y a tout le monde Patrice. Le corps de l'église, a toujours escroqué avec le papa à battre. Merci. Le mot à Sali, à l'occupé à Kokine, à merci et bon de connexion côté sur le téléphone nouvelle qui toko pesi biso to yandaka o nyonso ezalaka ko contribuer pour na lutte ya pays pour na question tuni ya bikeko ya bakoko na biso nazali pe ko ya na sujet na po tonto zongo la sous bandeko balobaki liboso ngai personnellement na sujet o kaka na kangami na lobi bien nazana ko toucher pesa angle chrétien te ceux qui nous ont téléphone sont azali a ko zo maloba. Oui, non. Allô, oui, Zoa. Oui, bonsoir, Papa Sambwana. Bonsoir, Papa Nana. On a niveau ya Hollande, tout ça là. Alors, on a bandai ko landa yo banda na ibandeli tina suku, presque na suka te mena niveau to komi na oyo. Alors, émission na onde ngozolo ba en tout cas, eza émission moko eza kitoko mingi makasi. Mais egolo ko sala nga passe mingi na biso ba congolais toujours le changement na kati ya mboka na biso alors toujours qu'il y a makambo mingi na trop christianisme tandis que ba détail ko zo pesa eza ke mutu abimaka na makanisi oko ko poser ba question o ba tie doute par rapport ya sujet na yo o bi poka na soki mutu akufi to yebaka te eloko nini esinga epusaki akufa bato basalaka suicide ndeko lobi ke esprit yo moko o pousser esprit na yo okoke na ona sens moko positif ou que non peut la face beaucoup négatif parce que moto a se suicidaka ou bien les bois qui na immeuble ou bien les kisi faut que tout na avant comme à niveau wana asala qui na ba esprit mususu o ezali kotinda parce que avant de moko asa isolé azo kanisa makanisi o yozo kanisa ou ko kena na sens positif ou négatif alors na za prendre l'explication au PC mais et ça moi que passe mingi toujours on a même tué na poto awa ngana vana na Hollande au but des fois nazotala na Europe bomba pays où ils ont tonga lokola Hollande ezate nazotala ndenge bazotonga mais ozomona ke no mayele wana po batonga bandako wana basala babeton wana mayele wana bazozwango wapi oui ezala bato bazovanda ndenge olobi bazozala isolé bien que batangi baklasse mais bazozala baklasse moko boye bazozwa baidée peut-être mpe ndenge olobi bazosola mpe na baesprit o eza na biloko mosusu ezosala na poto ozotala est ce que oyo eza normal est ce que oyo esalami na esprit moko ya kibomoto normal donc
c'est ça na soko appuyer idée na yo mais na vous a désolé na batu oyo bando bande mission na oti sikoyo oyo baso comprendre ngote na za désolé c'est pour cela que sur africain to so progresser to so que ne trop na bunzambe mais to vient na poto bambole bele to so ko pousser ba makansi na bisote et mission les kitoko donc na landa kayo na landa ko mais oyo beti ce que on contredire yo peut-être nzamba limbisa il faut pousser ba sens ya cerveau na ye donc expliquer ça déjà na minga opesa te peut-être na pouiller idée na yo ça bien donc et là moi ma bezati mais ce qu'on a donné ko que trop na négativité non c'est pour ça toujours progresser donc va mingi na poto toujours ko créer des faux en esprit la créativité na uta na mutu ya mutu cerveau ya yo mutu fait tambula na kata mitu na so na antenne on peut raisonner 1000 fois et puis tu as la capacité où les autres qui utiliser en côté tu as la capacité belle on t'a pas ça biso mais tu utiliseras même pas capacité on a dit c'est pour ça que tu as limité en tout cas na c'est pas limité merci tu as limité parce que place ya ko kutana on a kozwa masolo na ba les invisibles toza nango pe kutu ata mukete soki pe ezali toza na biso ko négliger. Nous n'avons pas de location ya ko à la concentration ba mindele ba wela ba parc et ba parc place à liboso ba kendaka ba cimetière pe na yebi na kate ndeko odon olobini na gete semane que seul boso na zanango olobi ni na Sinai parce que lobaki ba montagne za place ko kutana kana ba ya ko solo la na ba l'invisible te yoko yebi sangai que signifie Sinai parce que ngala lobaki no ke Moïse akeno kutana deux fois na nzambe na montagne wana ya Sinai yo challenge ki yango o challenge pe papa zambana oza kotina biso na ba cimetière tu vois raison to za ko lobela to za ko bangela ba cimetière c'est parce que je vois cimetière na msaki mbanse ke nao ya soki wapi yango mais yaka na Washington ko na cimetière ngana yebisa kibino ngana na Munich na za ko na cimetière ya Munich bana Munich ba bazo ka ngaba yebi bien cimetière ya Munich eza parmi les meilleures places o ko yo ko vanda potanga o sala ba étude na calme nyonso donc na NASA ba observatoire o ezali ke soko ke wana eza place moko yo moko il faut ko to kanyi porte poka et puis on a la mystique alors ndeko na téléphone à 47 avant to so ndeko odo ba trois questions wana kana zalaki na Sinai gete semane na ya marche pe na kozongela yo na kotuna yo susu ndeko na 47 na peso maloba place numéro suke na 93 ndeko na telefone zalana mwamba mpoto na batabande ko be na kataline nanu bazana soif bazwa suma loba ndeko na telefone na 93 soki te toke na ndeko telefone ba na 31 soki na 73 73 Allô maloba yana mboka na yo OK merci papa Bambwana ndio tefinga maloba papa Bambwana vraiment si je me bien et là si je me vraiment ceux qui te décortiquent bien et puis tu appliques en haut vraiment et là si je me réalise cerveau monter et que développer mon cannabis vraiment bah si j'ai bon sur le mingi vous allez bien mais papa Bambwana na baboye au moment ba lokola ba pouvoir wana ya ba création ya ko créer ba biloko eza kaka te ke mutu fa kende na cimetière eza kaka te mutu fa kende na ba parc ito na ba montagne eza ndenge wana te pouvoir ya création ezali kati na conscience na mutu d'abord conscience à partir de mon conscience science est bini donc parce que mutu ndenge azali wana toza na conscience ezali physique et puis toza na conscience ezali morale autre bien spirituel mutu nyonso ata na kati ya bis soki okoti makanisi na conscience ndenge lobaki na sens positif ozi korefléchir likambo ndenge bamindele bazo kocréer bamindele bazo kocréer à partir ya réflexion ke bakoti na recherche bakotisi conscience na bango na force spirituelle ya likambo wana tellement bazo korefléchir na likambo wana okomona bakoaboutir na résultat moko ya bien peut-être omona le quoi par exemple ceux qui balobi bako créer soit train mais et dans des années soit basali plan liboso et échoué basali deuxième plan et échoué donc bazoko échoué mais bazoko baisser maboko na bango te jusqu'à ce que bako aboutir na plan wana
mais eza ngelo ko moto ko ba kisi disons on dit kisi te mais donc ba ke ba ko réfléchir na ba cimetière non eza problème ya conscience biso ba noir faut de conscience que Nzambe a pesi ce pouvoir à créer tozali na yango mais nous besoin c'est la biso que to kota en profondeur la réflexion te là de la force spirituelle ba tout sous à rekota la force spirituelle je m'excuse facilement soit la réflexion naie donc on a besoin réfléchir à côté de la force spirituelle nous sous à rekota ngo par la foi la prière après à côté de la force spirituelle mais au fur et à mesure nous réfléchir na likambwana na sens positif okomona okokoma nzambe akosalisa yo okokoma na résultat oyo oza koluka ndenge bamindele lelo bakomi na ndenge lelo bacreye bavoiture électrique eza réflexion obimba oyo bakali yango soit omona pendant 30 ans au moins jusqu'à ce que bakomi nango parce que donc olobi conscience ezali mais par le mot conscience science est bini donc nous tous ça va la conscience donc exactement que pour la création de bâtiment non nous tous ça va la pouvoir pour créer katinaye nous tous ça va na yango papa zambwana ozomona biso ba no pour na pouvoir na pour créer monde to réfléchir ça la minute et puis to tanga rappeler minute mais surtout réflexion le but ba no pour réfléchir ça la minute on moni moyen il y a quoi arriver la science et vanité moyen de créer et vanité mais moi je pense que nous tous après qu'on soit inspiration pour créer partout donc parce que nous avons une autre les physique de autre monde mais avec une autre spirituelle si vous souvenez nous ta côté na une autre spirituelle à côté en haut à comment que à cause de la révélation de sous que donc comme ça va tout cas donc ni baningile ba faire makambo na bango et moi je pense que c'est dans ce sens là et ça doit être faut que la cimetière ou bien na ngomba merci pour nazo que ne pas ndeko odon na banza location ndenge lobby eza place moko inutile n'importe où même na bus non location eza point clé na ba recherche to na repousser na masolo na ba kisimi na niveau très avancé location eza clé na bus okoleka na arrêt na métro okola papa Zambwana bakisindi te kobonga bakisindi ça n'existe pas invisible ça n'existe pas ezali tatu na mutu kabana mpoko spirituel papa Zambwana nzamba ba spirituel akola kambona l'esprit merci sikotozonga boye zalana no wana pardon yo mot invisible eza na français yo ebenga siko na lingala toke papa Zambwana pasona mo lingala tolongola monde na invisible yo pesa ngai siko yo mo na France na lingala toke na lingala ezali eloko ya mwana ate mais spiritualité non pas spiritualité donc spiritualité on eza kati na motu nzambe papa Zambwana nzambe ate eloko wana yo moko oza na spiritualité ndenge oza wana mutu nyonso aza nango papa Zambwana ezala quelque part te ndenge ozokanisa eza quelque part te oza na yango kati na yo mutu nyonso aza nango kati na ye invisible wana bawutaka quelque part te ndenge ozokanisa non eza kati ndenge oza wana oza na yango mutu nyonso aza na yango ikotika ye moko mutu oyo bandenge akoexploite yango c'est ça nalobaki yango na ebandeli yango wana se reservaki metala komi na katikati tellement naza ko raisonner mingi na langue ya lokoto ya mondele na aider bato pour comprendre ete monde invisible pa na biso yango wana ka bakoko nso bonga kisimbi mais soko za na challenge nango yelanga mona lingala soko yebi yango te tokei epa ndeko odo pambu l'invisible wana baza quelque part te l'invisible wana baza quelque part te bavandaka ba chrétien tozobanga mingi ba terme oyo bakoko naso ba utilisaki noki to ya non tozobanga te papa Zambwana pouvoir ya création mutu nyonso azali na yango kati na ye nzambe asala mutu toza na nzoto physique toza na nzoto spirituel yo oko soki oyebi koexploite raisonnement spirituel na yo
ça va exploit. Nous, quand on intelligence quelque part, et sont invisibles, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Vous avez raison. Sauf que tous les fois à le côté ya mondele avec le mot invisible nazo linga sikoto remplacer mot invisible pour mama nangai o azawana quelque part na village nanga ayeba qu'est-ce qu'on veut vraiment dire dans le monde de l'invisibilité. Mais awa na balé yango na niveau avancé location place pour que ne koluka o solo la na l'invisible pour o joie o développer exact clé ko ça on a métro te ko ça on a bus te ko ça on a carte ko ça accident il faut que na place calme na ndako pe na chambre mama na bana ko landa ayeko distraire yo il faut que na place ezalike yo kaka na monde invisible ba chrétien to kangi page wana ya monde invisible parce que boko yako ba kutana na nzambe boye na boye leo tozo que na standard peut-être semaine prochaine na ko tombola na niveau mususu mais odon pamu na lingana poso justement le bande ko na téléphone inconnu ayeli biso le susu ndeko okito na ndeko odon moi patience à muketo yo kande ko na ligne ndeko na téléphone inconnu malobe pa na yo bien ndeko odo na zonso maloba na yo yo pasola mpoke na yo concernant zwata na yo. Merci l'impresario bande ko bolanda te soki bi alobi ke beka bima na émission na ko bima te wana mbuta nanga na ko zala kaka wana balanda te ya mamba fana ya yo za president l'impresario yo olongoli mo ya kisimbi tangu leki a intervenir a kochaki mo ya kisimbi ndo ba ke ya azalaki na ko bunga tangu ngala tunyo question di pona élever débat yo une émission pour préparer l'émission avant 2 mois et nous que question tout le monde retourne yo on est capable de répondre yango donc ce qui vient au match c'est que au moins il questionner qui m'a cassé moi qui m'exate mais qu'il est invisible yo muto tout une question mais yo muto une émission normalement ça on va comprendre bien donc on a qui signe yo mo ko la qui signe yo mo ko ko zone ça qui signe sous so invisible za qui signe ndika otso ko kota aboyi yango ke za qui signe pe yo tout biso invisible les amis ngala ko répondre pona ngai mukiri oyo nzambe asali mutu mutana mayela mabete soki avandi ye moko bakisindi bakoki jamais ko sola na ibesi mabe soko yebisi ngai ba être spirituel pour se comprendre oyo amona nakati ya nzambe otobengi ba ange bana parce que vous êtes chrétien ngana ko ma d'accord na yo que un ange akoki koya pa ya mutu ndo tangi na Nouveau Testament soko tuninga Sinaï ou tuninga Gethsemane na baki ki bandwa o Yesu baki so ayebi yango andai ko ngako se retire ni ko na prière bani ou bien soko tuninga Sinaï na bagezala ki montagne oyo ba Israélite tamba yaki parce que dinaki na 3e mois ya départ avant l'Égypte sinon biloko yaka biloko nga mike tant que ba chrétien to ko yeba mais tem na biso elito décortiquer Bible te mon mabe na biso ezaka yango wana tem na biso ezali autour de question na biso clair est-ce que mutu tanga zalaka isolé à solana ba kisini yango ngala mona ki te via zoya na ba tema sorcellerie pour la bandi ngande na bongo na beta ka province presque na tambula na ka ngamoko c'est qu'il faut na banga ke na ka comprendre na ba kisindi alors ngel faut na ngolilo ko na petit kala ngala mutu na ngate ou petit mwana na chambre ozo ba te so ba solana ba kisindi ou pas yango na zoya na réponse dans le babodi idée na yo ya créativité ezali bien mais il fallait yonde sikoyo oya kolakisa biso tala bakisindi bazali ba être oyo invisible ba wuti place tel ba opéraka marque oyo ba kutana na batu ndenge oyo okoyo kutana ba mpe na cimetière oui ils ont la raison cimetière Washington bi ya biso eza cimetière ko banga te ko ya ko vandi butu pe koti ovandi par rapport nde basalon kitoko boy na boy mais so ke na kinchuka otei mutu mate ya oyo mate ya nizo ka tipete ya batapoto ekote ya bata ya Afrique oketika mutu na kinchuka na butu azonga ndenge nini akota ndenge kwa solola na ba esprit wana siko ikomi mambo ya kobanga yango ngana yaki pe na question nga ele pona take te yo yebivie awa tika jera te pona élever débat on se comprend mais bien c'est mission te na pona élever débat na ba ki na kozala pona bi problème na ki te motaka ki petina yonga na tuyo sko question bien yo pe bandanga na zo sur question na répondre na Gethsemane na répondre na Sinaï siko nga na zo sur question tant que je parler na ben visible
autonomie la Kisimbi ben invisible les alliés ni ko jusque là non éclaircir débat noté thème no bando hier bon bazali avancer na esprit na spiritualité bazo comprendre mais nga sona na commune no côté na ko apprendre na ngati na mimonisa ki na yebi yango funa ba question oyo e ko sala yo oloba et yo amuto yo umene banda 2005 ko ça sala ba émission il faut comme à niveau so question petit yo o vandi o milima ya pio o boninga pe na réponse oyo nga la tunaki yango so nga la zone sipe ba le côté pour moi na développer ni les api ali makambo to ko na bible ti et pasteur ndo shaya ko na bible mais yo o boyi to ko na profondeur ya bible yo bimisi so libana na ba réalité yango biso to na réalité la yo expliquer ngai Kisimbi na yo wana yeli biso papa ba invisible na yo wana oyo yeli biso baza banani basala na force ya nani ya nzambe ou bien force ya satan bango ba communiquer na mutu ndenge nini pe ba opérer ka ndenge nini est-ce que mutu nyonso akoki kokutana na bango so akina cimetière ou bien place moko isolé obligé ka il faut baya ou bien sozo maltraiter mwasi na yo ou bien mbano na katanda ba soki mwasa komi na souci ba Kisimbi baza obligé baya kokutana bakutana kana bata souci bato batambola makolo bana matete tingaba bakuta bato bana cimetière et bon moi étudier so bazo préparer sikoyo à défendre batenda la place moko ba parc eza isolé siko Kisimbi pe fa kutana étudiant tanga okuta na ye eli po a révéler nous c'est un peu ça débat ngapi na tout pour to meka élever débat merci ya merci na kena tande ko okito